Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Chaque jour, ceux qui te lali to l'amour qui dossier à Sikeko dans la communauté. JB Mpiana, oui, JB Mpiana. Michou, oui, Michou. Et de l'autre côté, bon, on a Kani Kanichou, Aza TikTokeuse, star ya TikTok. Alexa Rami Touka, Alexa Kabaplas Kendakaya Lux. Il y a un nouveau dossier dans notre communauté. C'est un sujet oyo. Il faut quand même tout le belango parce que il comme kozwa en plaire. Notons que ni JB, ni Michou, ni qui que ce soit, à l'objet locaux. Mais on va en parler ici. Alors, bino bobi ki nga na ya kanga morote, na ya ka toujours na moi ba preuve, souvent ba preuve na ngai par rapport à sujet o ezo lobama, ils alaka ba commentaire. Oui, ils alaka ba commentaire, na kopia ba commentaire wana, ils a vraiment concept na ngai o na yaka nango. Na na concept na ngai na tie na mesa, tu as ko décortiquer ensemble parce que na makambo oh, yo ndenge ali réseau qui ndede. Ils ont risqué et comme buzz ya ndenge makasi. Alors qu'ils ont vraiment sijeté ya makasi parce que batu oh baza impliqué na makambo, baza bala mikiete, baza mikolo. Alors, Torolobelango na long et en large, na ko expliquer bino nano pourquoi esalemi boye, pourquoi ye boye. Na retour na pe ba question, mais bino mo boyebi ke na la NG officiel ton na yaka. Na yaka ka en émission te, na pe sa rapé conseil. Parce que à travers émission nga, ba te belé, ba ye kolaka, ndenge nini ya ko vivre. Parce que na monde alelo le quoi toi na réseaux sociaux, makamba ba te belé c'est comment qu'on se relier trop na réseaux sociaux. Et na après na kabatu ndenge nini ko vivre na réseaux sociaux. Ndenge nini ko vivre na réseaux sociaux. JB Mpiana aza star munene ya mboka na biso. Michou Mbembele en tout cas, elle est pas mal connue. Kani Kanishwana nga kuna yebi na nga ete na ye koyeba ye na TikTok au travers publication na ye moko asali étant na côté na ba commentaire en tout cas na relire information de na ye kolobela yango. Alors bato ebele na Facebook, surtout Facebook hein, parce que la plupart à ba page les amis na Facebook et puis na Instagram desko information na Facebook na Instagram et sanganaka et ko se retrouver na TikTok. Alors information comme ko se relier bat bazoloba Michou balie na 24 heures, JB pourquoi sali boye, pourquoi sali Michou boye, pourquoi à cause d'une simple publication Kani Kanichou atiaki na compte na ye a commis calmez-vous. Alors bato bazalaka na réseaux sociaux o balandela ba compte à bato nde baye ko bimisa sikoyo constat oyo bango basalaki epai ya Michou. Ekomi kolobama na bapage ekomi kobima bakomi korelie d'informations de part et d'autre. Il y a un nouveau dossier dont nous allons décortiquer ensemble. Alors pour commencer, bino nyonso boyebi, je crois sur ça année passée 2023 Michou akendaki États-Unis. Tant akendaki États-Unis ezalaki pe période oyo ba mosaka na ba musicien ba danseuse mususu ya JB Mpiana pe bakendaki pe États-Unis. Alors période wana bato bande koloba Michou mutasele ba démarche mutatindi na États-Unis isa JB. Mais le bamaki nango vraiment pas trop longtemps hein, pas trop longtemps. Bato pe ya kofinga ba fingaki. Parce que na communauté na biso ezali kambetal nango yote okukoya no pe na commentaire ko fingi nango parce que réseaux sociaux pe ça nango batu nyonso ngelengele. Donc opportunité ya koya ko déverser mauvaise éducation na bango bazwa
donc bakomantaki balobaki et tout consort elekaki et surtout eyaki okoma esusu pire ye na Maria nani Michou na Maria Tumba ntango Michou asalaki mwa publication na ye moko boye ya makambo ya baso ya bimaka ba homme marié ale bato bafinga lisusu Michou ye po oh soki entre parenthèses je n'ai pas dit que c'est comme ça soki Michou abimaka na JB déjà JB azala na ye marié te azaka marié te oui na âge ya JB akobota mwana na âge ya Michou parce que Michou non a 30 ans te. Je pense que bana ya JB mon côté peut-être mibale to misato bakoza na plus de 30 ans donc JB akoki kobota mwana na âge ya Michou mais soki il s'avérait que entre parenthèses JB abimaka na Michou eza na bolingo na bango parce que tout le monde répète eza pe na bapapa mosusu omona papa 50 ans mobali 50 ans mwasi mpe aza na ye mpe na 28 ans to 25 ans ezalaka nango na bolingo ekipaka nango te surtout kute ekomaka susu vraiment elataka vraiment susu sens soki mobali abali mwasi elobamaki vraiment dans les réseaux sociaux en fait depuis trop longtemps ezalaka na basoupçon. Pourquoi soupçon wana ezalaka na réseaux sociaux par rapport ya Michou na JB ezalaka po Michou azalaka mingi soki atie publication ya komaka aka le diamant du président. Alors président entre parenthèses selon les pensées des gens président wana eza kaka na mwa relation moko na président ya orchestre moko boye parce que biso na communauté na biso soki oza chef ya orchestre moko boye d'office oza président ya orchestre na yo. Alors aka le diamant du président wana est-ce que eza président de la République, président ya groupe moko boye ya théâtre, président ya groupe moko musical atia bato na kati ya suspense le diamant du président. Alors eza na ba année passée je pense une fois Michou a publié ka vidéo nemo ya mukuse entre ye na JB. C'est à peu près la même vidéo oyo Kanichou oyo a publié na TikTok na ya komi calmez-vous. C'est à peu près la même chose. À peu près la même chose. Donc, ils ont na moi son moko les deux personnes ils ont moi snipe et tout moi star à côté na boy eleki. Depuis Michou a publié vidéo na TikTok nanenga komaka aka le diamant du président batu nyonso bakomisa Michou mwasi ya JB na ngai ko ngai na yebi na ngate aza mwasi na ye adono aza mwasi na ye adono. Ça ce sont les spéculations sur les réseaux sociaux et je ne sais pas est-ce que JB n'a fallu pour pas bazala na ba problème. En tout cas je pense que non, je pense que non. Mais il y a un problème. Fille o bozo mona oyo Kanichou oyo a publié na compte TikTok na ye calmez-vous. Calmez-vous sur base de quoi? Natiki non sujet wana na continue na sujet ya Kanichou ango. Kanichou azaka ba star na bango ba TikTok lokwa ba Maria Tumba ba Lisette ba Jemima Gogonzoni ba Juju Bio ba Yabe de ces soldats baza ba star à TikTok parce que YouTube na TikTok a des mondes différents et Instagram pèse un monde parce que la plupart ba musiciens na biso ba Kofi ba JB écoute mikolo na moni ba Kofi ba comme na ba Facebook pe moi mingi mais la plupart ba star et belé bazala na TikTok te bazala rapé na Facebook te bazala na Twitter bazala rapé na Instagram. TikTok ya na ba star nango, Instagram eza na ba star nango, eza pe na ba page nango. OK, ba page Instagram mususu tokenda kozwa pe ba information kuna eza pe ndenge mo pe na Facebook tebi pe Facebook pesa na ba page nango bala mama les news des stars ba page qui oza qui publiera penda que sur ça là par exemple promotion yelo mo songolo par le ressentir que ba page mo chaque réseau social dans le monde wana singlier chaque réseau social ils ont la moi ba star nango ils ont la moi
soit page soit star moko boye areniaka na réseau social moko songolo pakala neti nga naza na nga beaucoup plus na YouTube eza na bato mosusu baza koni beaucoup plus na TikTok eza na bato mosusu baza koni beaucoup plus na Instagram eza na bato mosusu baza koni beaucoup plus na Facebook donc c'est pareil. Alors Michou Mbembele azalaka beaucoup plus na Instagram na ye et un peu plus na TikTok. TikTok azalaki yango mpe mingi me mikolo na moni yango publier sur na TikTok te azongi na ye kopublier kaka na Instagram. Alors JB on dirait azalaka na moi Facebook atiaka on dirait moi bastory na Facebook mais selon ce que j'ai appris avant na ya kosala émission oyo na tuni babi JB azalaka na TikTok te azalaka mpe na Facebook te azalaka na Twitter azalaka na Snap azalaka mpe na Instagram baza na TikTok te bavideo nyonso oyo tomonaka na TikTok eza bato nde bakendaka kozwa kuna ndenge baye mpe batia yango na TikTok batia yango mpe na Facebook mais nga mo mpe je me souviens nasi namona déjà Facebook ya JB na stories na ye story statut na ye ya Facebook basérie moko na ye abalaki atiaki mwa bapetite video nazwaka yango mpe nasala yango mpe émission mpe na nde na NG officiel bon nayebi te de toutes les façons. Alors nani Michou apubliaka na yango eleka basira kenda mpe États-Unis eleka et akoma na ye kimia apparaîtra na ye vraiment pété na réseaux sociaux pas très souvent aotaya kosala 15 minutes na ye na nini asila elekaki nango mpe bien lelo par hasardement na lekino na Facebook namoni JB nous présente sa future épouse ou moi vidéo au Kanicho a publié. Je vous rappelle que eza JBT m'a publié Kanicho eza Kanicho yemo m'a publié komi calmez-vous. Namoni on Instagram, namoni on na page ya Facebook, ne kaninge za raso déjà c'est le que eza déjà bongo. Tant que ya na TikTok et ko zala pe bongo donc tellement que vidéo ane bi moi mingi et quoi apparaître na et comment on a quand même quoi apparaître na c'est pour toi na yo ya TikTok et je suis tombée sur OK je vais quand même lire les commentaires mais dans les commentaires j'étais waouh avant de partir dans les commentaires je vais vous poser quelques questions. Est-ce que JB a pas ande bakabwana na mida est-ce que alakisa biso na réseaux sociaux à ta petite amie moko alobi elle c'est ma chérie asala ngote JB te reconnaître en que Azastar a recu ko s'afficher na n'importe qui parce que nga pe na ko za pe na kute na e na ba endroit où peut-être où peut ba kenda nga pe na ko ki kuna na kute lui est-ce qu'on peut faire une petite vidéo est-ce qu'on peut prendre une photo on peut faire une petite vidéo de 30 secondes attends que star soka sepeli a osalango et tant nga pe na osalango na koya na kolukana bomba souvenir et dans le monde actuel moi facilité comme el biso bisika ya bomba moi babilo na biso komi na moi ba compte na biso so na za na moi compte na nga ya TikTok na koya facilement na koti na TikTok na nga na upload na télécharger vidéo na nga etika eloko moi souvenir na nga na vie na nga na kutana rape na JB parce que ba JB wana apa bana bango nde bakutana na bango sans plaignant po baza parents biso ba oyo to kutana na bango wapi donc isa normal mais esali te ke esali JBT kaza mobile nanga eza na bala kité eza ndenge naza marié le fait à kozwa photo ya JB to vidéo kokanga photo na JB to vidéo to kosala ngo na fali to na fere to na musali moko nzambe et puis elobi mbala moko te elobi te kimbamo naza mwasi na ye to copine na été c'était pareil avec Michou asala ki yango na JB atie na ye peut-être dans la même idée que moi que place oyo ya kobatela peut-être moi vidéo na ebunga te nakutana pe na JB nakutana pe na Wera nakutana pe na Songolo Pakala na bombi mo elongo nanga
eza na mwa ba réseaux sociaux na nga etalaka mpe wana aza star ebendela bato mpe baabone tomona yango mpe na ozonga mwa moke nsima na fille moko boye apibliaka soi-disant azalaki soki niesi soki cousine ya Mai Kalambai apibliaki photo na ye bon une petite vidéo na ye na ya Mike Kalambai esalaka mpe mwa babezi basera yango mpe esalaka mpe base epuis azongaka tellement que amonaka ampleur ya réseau sociaux ezalaka makasi azongaka ya kopesa biso explication ke Mike Kalambai aza soki cousin na ye soki nani epuis elekaka nango. Alors c'était pareil avec Michou mais ya Michou ekola ye mpe makasi ke entre parenthèses azala mwasi ya JB nayebaka nasalela yango mpe émission ntango akwendaki etese na bi o JB azala marie te soki motema JB esepeli na Michou mabe eza te akobala ye mpo Michou aza majeur JB aza majeur naloba yango na sens wana elekaka nango ntango sikoyo kanikanisho oyo atie calmez-vous bato na bacommentaire totanga yango mpe kala mingi tawa bakomi oloba yango wana tomoni Michou akomi kotia nzembo ya Fally Ipupa akomi kotia nzembo ya Fally Ipupa nzoka JB a décevoir ye nde boye. Or ce n'est pas eza JB te moto apublié vidéo na ye na kanikanisho oyo bato bakomi ofinga nano kanikanisho oyo asalisa soki poitrine asalisa nsima en parlant de poitrine na nsima mibali oyo bazalaka baenvieur aolinga bala mwasi mpo aza na forme aa na nsima aa mpe na tolo nga alingaka basi bongo soki oza na ide ke naobala mwasi aa na nsima aa na tolo croyant ke eza original mpo peut-être ozoimagine ke bana na oyo basi bazala mpe na bataille oyo eza na Chine eza na chinois moko aportaki mwasi na ye plainte mpona fausse identité faux usage de faux mpo anini mwasi na ye azalaki elongi mabe ya osakana te na minu mabe asalisa zolo asalisi mabundi asalisi minu baklasa yango bien asalisi balèvre asalisi front donc arefaire complètement elongi na ye asalisi akomi elongi kitoko makasi abongisi mobala wana mpe ayebaki ete asimi nzela abali ye ntango abali ye bakomi kobota bana bilongi mabe nde aye kodécouvrir ke vrai visage ya mwasi na ezalaki wana te mwasi na ye asalaki chirurgie avant bala ye na Chine kuna aportaki mwasi wana plainte epuis justice mpe epesaki mobali wana gain de cause ndeni yo okoki kokende kosalisa elongi okosanga nga nalula elongi na yo oyo nzoka yo oza na yo mutu ochange osalaka bana yo bachirurgie. Alors fille oyo akomi calmez-vous d'ailleurs calmez-vous yango akomi yango nanu mabe akomi yango mabe vraiment calmez-vous mpo eza na yango nalobaka ntango bookende kosalisaka banzoto boyebaka mpe kokotaka mwa bacour ntango ozosa epuis calme yango atie na accent akoloba te ke eza erreur bon erreur eyaka mpona biso ba moko boye français komo obosana me avant natie eloko nakoma koveye nakoma ta mwa bien mpo bato bakojuge nga baotala esu nzoto te baotala esusu o naza nsima te naza tolo te baotalaka akomi bien te bato basala bafrancophone na réseaux sociaux baoya kokorige nga naoloba boye mpo toozelaka mpo tokota na bacommentaire. Alors selon bato kanikanisho oyo azoprovoke Michou Mbembele azoprovoke ye selon bato JB a décevoir Michou yango Michou akomi kotia mingi nzembo ya Fally akomi na kanikanisho oyo. Alors est-ce que kanikanisho oyo aza mwasi ya JB apiblie yango kaka po alakisa bato ke ye mpe akutanaka na bato ya minene notre légende JB Mpiana? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Alors, bientôt là, nous allons mouver dans le commentaire comme c'est dans ma rubrique
de mes émissions, quand j'amène les histoires de Congo, ça comme ça, tout ce que je suis en train d'avancer, na complétarango na ba commentaire. Et na ba tout juste ko attaquer nga, arrêtez, c'est ça le boulot que vous êtes en train de faire, d'aller lire les commentaires. On va lire les commentaires parce que toutes ces personnes-là qui écrivent dans le commentaire ne sont pas des fantômes. Ce sont des personnes qui voient, qui réfléchissent, qui savent des choses. Nous, parfois, quand on a un sujet là qui base sur les réseaux sociaux, des fois, on part seulement sur na commentaire pour na kozwa, en tout cas, élémé belé. Michou Mbembele envoie l'audio. Et bato comme Koseka, Michou ne sort pas avec JB. Elle sort avec le producteur de JB. Bapesi matière. Donc, Michou, Abimakana, JBT Babimana producteur na. Mutumsu na sa lobby, JBT producteur PT. Mutumsu a tout dans commentaire, nani kas, nani, okosi yo yebi songi ya kitoko boye nanu na mona te. Mama, nga na comprena bato mususu te balobaka songi eza partout. Elongi ekoli yo transeta c'est beaucoup en tout cas ata osalisi mabele na sima me elongi ezolakisa oza ya mukolo. Donc comme j'avais dit tantôt, kani kanishu oyo asalisi mwa sima, asalisi mwa tolo lokola Maria Tumba, bafi yo baza na confiance de soi te parce que Maria Tumba pona nga azalaki na ye très bien vraiment na yebi te lo nini etindaki akende osala ngo surtout na na boti te. Ah ok, merci beaucoup ma belle. Yango akomi koyoka banzembo ya Fally mikolo oyo baseki. Donc mutu akomi oyoka banzembo ya Fally mikolo oyo selon batu, Michou akomi koyoka banzembo ya Fally mikolo po selon bango JB aboye. Je suis calme papa chéri JB mais na yebaka oyo mwasi ya sika où est Michou. Bon, je suis calme papa chéri JB mais na yebaka kaka oyo mwasi ya sika où est Michou. Parce que les gens se posent des questions. Où est Michou? S'il vous plaît, pourquoi les gens citent le nom de Michou? Il y a quel problème s'il vous plaît? Na ebité na touni, pas d'insulte s'il vous plaît. Merci pour la réponse. Moi si à JB ya. Au moins c'est à JB. Binon do bali sa Michou na JB. Quand elle dit diamant du président, elle parle de JB Nzoka. Oui ya. Oye bakate. Michou déjà y a na réseaux sociaux. To JB ya na réseaux sociaux. Alors bino ka bimana JB. Yakala vraiment. Naeba kite, merci beaucoup de m'apprendre. Kalawana, oui bébé. Je t'aime ma kanikanishu wana star ya TikTok. Papa chéri akomi komona Michou neti ndundu. Franchement Michou fille à chambre quand papa a besoin d'elle yanzoto baseki. Donc les gens, pourquoi j'ai amené ça? J'ai amené les commentaires parce que le commentaire me donne une idée des allégations que je vais avancer ou des conseils que je vais donner. Des commentaires comme ça, des pesanga mo ba idée, ya lo na lina loba. Uzomona. Taninga lobi, Michou, azafi à chambre et tout. Quand les gens disent comme ça, parce que c'est les réseaux sociaux qui a donné beaucoup de gens, en tout cas, l'opportunité de dire n'importe quoi. Et aussi, c'est bien de s'afficher avec quelqu'un, une star, mais c'est aussi mauvais parce que les gens risquent de te coller à l'image de quelqu'un alors que ça n'a rien à voir avec ça. Michou azali fille de chambre, bon, Oleki Amida ma chérie, par respect au Kosi, par respect aux ana raison, au Kosi. Amida kutu bazwela embanda ndenge na ndenge malgré kitoko na Michou qui eti subir pe. Donc bato bandi koseka Michou na ba commentaire, peut-être Michou place ça. Ayebi na été que basaleli est déjà moi
ma page est belé comme peut-être qu'on publie. Il a été glycémie, ça va. Tension, ça va. Michou écrit. Diamant du président écrit. Michou envoie le dos de 45 minutes 50. En tout cas, voyant tout est bon. Mais, bon, je sais pas, je suis passé. Michou en osso qui a Michou. À Salinini, j'arrive pas à comprendre. Eh, Bino, la barre de recherche, ça sort le diamant du président. Oh là là! Mon idole JB Piana, vous avez choisi une cocotte qui ne vieillira pas rapidement. Elle brille Mukajouani. Donc, pour Nabatou, cette vidéo, en tout cas, explique tout, explique que JB sort maintenant avec Kani Kanichou. C'est vrai. Alors, Michou, Mbanda Michou, oui, papa chéri, attention, ça va. Ami est en train de crier. Donc, des commentaires qui sont en train d'avancer des choses. Pourquoi la bande de recherche, du coup, c'est Michou. Olongwe na Michou, okomi na Kanichou, olingi ba chou, hein. Makambo ya Brinette, olongoli video, bizengiseni nyonso awa kaka kombo ya Michou. Non, 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 Michou, t'es forte, talande obimisi, ba bolole, ya zuwa, na kento, ba c'est qui. S'il vous plaît, la jeune femme, c'est qui, s'il vous plaît, aidez-moi. Moi aussi, je ne la connais pas. C'est pour ma première fois de la voir seulement avec JB. Lentement et sûrement, la réalité est en train de rattraper le rêve du commentaire. Moukoulou toujours. Micho Asalinini. Pe Azanani. S'il vous plaît, Boyeb Sanga. Je suis là pour le commentaire. Moi également, j'étais là aussi pour le commentaire parce que je savais que les gens allaient trouver toujours quelque chose à dire. Le divorce, ça va. Micho en train de faire un live. Le commentaire. Pourquoi on tag Micho? Plusieurs personnes sont en train de poser des questions. C'est la nouvelle femme de JB. Le chevet, c'est ça, c'est sa fille ou bien sa femme? Si c'est sa femme, je valide bébé. C'est elle, la copine de JB. Papa chéri toujours. C'est lui du son Piana. Bon, des histoires comme ça. C'est sa femme. Quelqu'un publie une vidéo, ce n'est pas JB qui publie. Moi, personnellement, je me dis, par exemple, si je sors avec une personne connue, ngai na ozala presete ya ko publier photo na ye na ngai to apparaître. Na kolinga yende a publier biso mibale to apparaître. Wana ko pesa sens. So nga na publier mukolo mususu peut-être e ko ozala nango tozalaka pete. Omonaka bat bakole Michou ndenga zana image na ye na communauté na biso to mata to kita eza kole na JB nakoki jamais koya ko confirmer eloko oyo nayebi mutu na makote nayebi yango te mais ça fait oyo 2 ans et demi Michou Mbembele image na ye esekola na JB Mpiana ezalaki mwasi ya JB. Est-ce que ezosunga Michou yo moko oza na hypertension artérielle, glycémie et cholestérol dont tu dis des choses qui t'attrapent toi-même. Calmez-vous en Oya Komaki sur base de quoi? C'est comme ça que vous écrivez calmez-vous. Bon, une faute. Voilà pourquoi j'avais dit avant de publier une vidéo, une photo, quand vous voulez écrire, faites attention à vous. Femme sexy na biso keba keba na JB Piana. Douchou de la RDC tout consort. Jiba lela ba chéri. Aza mobile, il faut aller là-bas chéri. Moi, souka en train d'écrire. Ah, bazong sur la sola, moi, souka. Je connais une personne qui va mourir en voyant cette vidéo. Hey, calmez-vous. Beaucoup maka bien. Violeur, bon, je n'ai pas lu ça. Après, au Koya na TikTok, oh, Jiba banda ki ko violeur na aja 11 ans. Calme-toi, bébé nangai, moi, na biso. Ozo sala baje na papa chéri bongo keba akokitisa yo. Bon, des histoires comme ça. Les gens impolis, ils viennent toujours en tout cas sur les réseaux sociaux. Alors, ma question est celle de savoir, Michou, parce qu'elle a eu un temps à publier une photo ou une vidéo avec JB, fait d'elle
automatiquement la copine de JB. Bon, même si c'était le cas, je vais chuter, hein. Même si c'était le cas que Michou était la copine de JB et que ça ne tient pas, Michou n'a pas le droit de reprendre sa vie parce que JB et Mokona mama ba na ekutu bafanda te bakabwana. Mama ba na ewana aleka mabala misato avant kota soye na 4e mariage. Ce qui 3, ce qui 2 avant kota na oazanango. Michou a moins de 30 ans. Je me réserve beaucoup de dire elle a 24 ans, elle a 25 ans, en tout cas je ne sais pas trop. Mais est-ce que si elle est sortie avec JB, JB n'est pas marié, oui, Aza Mukolo, mais Aza marié. Ce qui est Simbité. Et Simbité, et JB, et Michou, chacun d'eux a le droit en tout cas de reprendre sa vie. Alors, en tout cas, ce n'est pas mauvais. Ata Michou Abimana JB. Ata Michou Abimana JBT. Il n'y a pas mer à boire. Mais j'aimerais aussi faire un petit rappel. Faites attention à vous de s'afficher avec n'importe qui. Star ou non, ne vous affichez pas avec n'importe qui. À l'heure actuelle, les réseaux sociaux est comme un danger et comme ici, place père aux informations. Pourquoi je dis ça? Il y a une personne qui a dit la fois passée sur TikTok, sur Bimana Mobali, aboyaka yo mona famille na yo mona bandeko na ye bandaka ko poster très souvent identifier ka ba camarade na parmi ba camarade na et ozalaka na mutu moko oya yebi oya ko pesa information na ye oya ko relio na mutu moko oyo po ibu beaucoup en est pas en commun. Actuellement les réseaux sociaux c'est en tout cas le couteau à double tranchant. À double tranchant. Ça peut aider, ça peut aussi détruire. La leçon morale dans l'histoire de Michou, c'est que ne vous affichez pas avec n'importe qui. Si peut-être Michou ne s'était pas affiché avec JB, cette histoire ne serait pas collée sur elle. Même si elle sortait avec JB, si elle n'était pas venue avec une vidéo sur les réseaux sociaux pour avis de publier et tout comme ça, personne n'aurait même, ne saurait. Ce qui pas affiché, ce qui peut n'inité, ce qui peut JB pas souhaité que joyeux anniversaire t'a publié, Moutoupa Lingaki Paye Bana pété. Donc, je suis en train de tourner cette histoire dans plusieurs sens. C'est très compliqué, surtout que JB, Asia Salivinae, Michou, non, moi, Nazo Meka Okubunda, Navi Nazan Avenir Moulaye, tout ça, l'attention, car le dehors est extrêmement risqué. Des personnes très malveillantes, les personnes de mauvaises intentions, basées bien dans les réseaux sociaux. Coucou à tous les Nélachus, les Nélakeurs, les Nélalove et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partager la vidéo. Si tu as besoin, tu as un problème avec ta chaîne YouTube, tu veux qu'on t'aide à fixer ton problème, tu as besoin d'un coaching, d'une expertise, tu as besoin de collaborer, promotion ou publicité, sens-toi à l'aise, contacte-moi, nous allons parler et on te fera un bon travail. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, ne vous affichez pas avec n'importe qui. Bisous, bisous. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.